solo balandi ya émission lokumu na mama mwelu tokobombelaka bino eloko te ndenge tolobaka ntango nyonso ete totalisaka bino mayemaso makoleka na kati ya association des femmes cubangistes pamba te mango nde biso tokolobela mitune koya makamayike makoya masolo ya ndenge na ndenge koya na ntina na bamama ya solo ndenge boza komona baelema oyo awa tozomi na mboka nkamba ya Yerusalemu epai wapi tokendeki mobembo oyo ezalaki ya lombango tobengamaki epai ya tata Mfuma Mbanza papa Mbenza Kiangani na ntina ete misala ya botongi nkamba ekobelema to eza kokoba se kokoba pamba te awa nde esika bino boza komona papa ingénieur akolakisa biso epai wapi biso bamama tokotonga ndako monene ndako wana ekozala bureau ekozala ya niveau moko epai wapi bamama bakolakisa bureau pamba te ntango biso tokokundola molulu mwa 6 avril nde oyo ekofongola musée solo bakotalisa bilembo oyo tata mokonzi asili kosala na etape na ye to na ekeke na ye na cadre ya kotombola mosala ya mama mwilo oyo bino boza komona mosala ekosalema awa bisika babomoni bakolongola matiti mama général atelemi na papa tokendeki na ye bakolongola matiti eza kolakisa ete bisika balakisi biso esika tokotonga bureau monene wana bureau ekozala ya niveau moko oyo bamama ya mokili mobimba bakolakisa na bilembo ya mama mwelu alors bakokolobela centenaire te sake balakisa mama mwelu bisika bozomona ndako wana eza hangar wana na ndako wana oyo bomoni ndako mpenza esika nde bureau wana ekotongama ndako wana baza kobonza yango omoni na nsima nango bakolongola matiti eza nde salongo ya makasi te me balongoli mwa matiti esika ezala peto pamba te mokonzi aza kokita esika wana esika nde tokotonga bureau ya niveau moko bureau wana yango ekotiama bilembo nyonso ya mama mwelu mpona kolakisa monene pamba te eza baréalisation ya tata mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani bilembo na ye yango wana ya kolakisa awa bomoni tata mokonzi asili koyela biso tolanda na lolenge kani mayema koleka awa Jambo papa Mfuma Mbanza. Dabone. Mfunga matata mbangala kazitango. Katuleni kutulenda songi la fulukina dia kako me. Kuna nima kuna dia tuga. J'ai 23 mètres de longueur. On a awa, on a 23 mètres de longueur. On a 7 mètres 30. Puis on a cave aussi. La cave, on a bureau, véranda, réception, secrétariat, bureau, bureau le président général, finance, salle de réunion, plus bureau, on a pour tout le temps, on a président pour puis c'est ça la sanitaire. La cave, tout ça, on a dépôt, plus 2 chambres. Ils sont dans la sanitaire. Et puis, les mamans générales, c'est tout ça, la cuisine, ils en ont cave. Bon maman, oye.
Bamama oye. Oye. Libanga esi etiama banda na tango ya papa Mfuma Mbanza. Ngeta papa. La wana nga na yebia. Makambo nyonso wana nga na yebia. Ngeta. Sikoyo oyo ezali nde biro. Ngeta. Oyo ezali nde biro. Na nsima botongi biro, na nsima nde tokotala oyo plan oyo papa Mfuma Mbanza atikaki. Ngeta papa. Toyokani Ngeta papa. toyokani na biso. Ngeta papa. Donc papa ingénieur yeyo bato ya lobi bo atake. Bo totikali kaka na sanza mibale. Bokasi ya mama Mwilu emonani. Bokasi ya bamama emonani. Iyi bokasi emonani te awana papa etoko bakoseka bino. Tata bakoseka bino. Bongo kakolobaka kabongo biso kaka bongo sikotala bino sikoyo. Toyokani Ngeta papa. tobondela. Yekwa mwana itata mwanda wavelela fumo beto mahonsono ngeitata nzambi fumo ito so Kristo itata mwanda velela tata sumukimbangu beto beno tutula nga kuntwala munamana mahonsono matuvanganga salulu kutuweni kina kinavo beto bamama twatunga biro kina kifuti tambululwa ebanzenza mbaziki kikele 6 avril mukini tu wonga una yetu kansi bukina vokwa beno litukili katona diaka yewonga ko kadituzeivo nunga kaka tusinga nunga ilulombele kaka bakota munantima myazingudi pasivo twagana bona bufwanane isalu keno kyamoneka zibula mpe bisalu munantekolo munakonsoka ngudi yana katambulilanga ukutuzibulila mpasivo twatambula kina tulenda salila salo kiki ukutuwana pe mavimbi kati mavimbi imao masalanga kansi kimbevo kisalangako tulekele diomino lukina vo beno lukutuweni salo kiki nunga kaka tusinga nunga imotu lombele ko beno batatu bandongo munazola kwangese kwa mwana ngetata mwanda wavelela. Amen. Amen. Mama oye. Oye. Mama oye. Oye. Mama oye. Oye, 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 soutien de l'église. Biro eko mwana na tu eko mwana na tu. Ego mwana na papa. Koloba na kusala. Makamu mibale. Nyonso mpe eza epai na bino ba fongola kaka ekokokisama papa tozala kobanga te. Basi toyokani na biso. Sina pesi coup d'envoi. Merci papa. Papa ye! Papa na ba mama na ye ye! Ba mama ya papa ye! Papa kosepelo kosepela te! Otumoli papa! Otumoli ba mama! Kono! Solo bandeko balandi bouti kolanda lolenge kani tata Mfuma Mbanza ya lagisi biso bisika nini ba mama bakotonga ndako ya niveau moko ndenge masolo eleki vraiment mosala ekobanda ndenge papa ingénieur lobi à partir à lobi nango nde babandi déjà kobonza ndako wana oyo bino bomoni epai wapi ye alakisi biso solo na mosala monene nyonso wana ekopesa lokumu na baréalisation ya tata mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na misala ya sili kosala uto ya zwi bokonzi solo mosala musée ekozala kitoko mingi pamba te bamama baza déterminé balobi ete baza na nsima tata
mokonzi abule. Alors bandeko balandi merci na baibanso balandi biso boyeba ete mosala esili kosalema deja esili kobanda bamama ya poto boyeba ke mosala esili kobanda ya bureau bokanga maboko te fongola maboko po tata ye akopesaka na ye soki opesi ye okabeli ye mpe akozongisela yo ya mingi kutu koleka biso moko toyeba sekre yango kua toyebi basekre yango topesa mpo totonga ndako na biso wana pamba te kozala monument na biso bamama ntango bazolobela mama modu directement bazomona bureau wana monene ekozala na nsima bapayote boyebi place totyaki bapayote na nsima bapayote wana epai nde bureau monene ekotongama. Merci na baibanso bauti kolanda biso. Merci na mama Marlène yo moto kobengaka biso ntango nyonso, mama Raissa 4G G4, mama Daniel, mama présidente ya Montreuil, mama bino banso. Merci na baibanso bakolanda biso bakombo na bino nimero na biso bafishaka ngoti soko za na suggestion benga tindela biso mpe tokozongisela yo oyo eleki solo. Mama Naliza, mama vraiment merci. Mama Malou, mama Naliza bongo ye moko, mama mère honorable, mama honorable ya ba mama bye.